Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu, malamu. Yesu bolingo, suyo bolingo, Yesu bolingo, bolingo, bolingo. Nzambe azali malamu bandeko na ngai ba maman missionnaire Daniel Ngenda. Vraiment wana to ko silisa sanza la ya mbotama. Dieu est bon na bilo mata ko téléphone. Nzambe azamalamu. Soki na zongi siko na mokili. Soki na lobi boko kanga ngai ndoki. Soki na lobi okanga ndoki. Mais il faut to loba pour mokili yeba ke tatanda tindaki. Soki pona ngamoko mais nga na loba na ko loba ka lisusu te. Parce que aujourd'hui noir sur blanc. Lelo ba magui nyoso ya bato emonani. Siko peuple congolais ni to koloba. Ezui. Merci na bilo bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to tchano océan du Congo et pa yo to sensibilisaka to conscientisaka esika oto ali bongo kolongola peuple congolais na bolema et pa yo to ali ko tchali tono na nzete po ete tobenga yango malamu esiko to ali ko sala mosala ya Jean-Baptiste esiko to ali bongo basinzili pona koloba la peuple congolais te tango ezali mabe et pas oyo to telema ferme et fidèle pour le cause de la République démocratique du Congo lokola abakuke et pas autant on se tomo kundo la kamaloba en koko on a besoin de laboureur ou aloba la biso bêcher fouiller ne laisser ni place que la mer parce que bouya son est-ce que son est côté vraiment bande kolanga koko on a besoin de la biso bêcher fouiller ne laisser ni place que la mer passe peuple congolais lelo biso moko to komitala na ntoku partout toza tomi loba mabosembo pe bosolo on se manque pas de Dieu c'est que homme aura semé le moissonnera. Merci de ma fidèle abonné na biso bo continuer ko s'abonner massivement la chaîne de Libération. Merci na bino pe bato bozwaka libakwa ko la émission du début jusqu'à la fin ko liker ko partager ko tchaba commentaire ba si je sais pe ba j'aime na bino ti kanzambe alola apangola bino ndeko nanga na miyebi pe na lobaka na tina ete soko za a ozo yoko sokoli kotola yo o sali effort o matamo moké o kuta nanga o comprendre Congo o mituna na hotel bokola kilame lo sac kane compte bokila lo connaît femme peka ya mona kota pole ona oloba mais mingité mais dans oloba Poboyo kangandenge be Jean-Paul aloba. En tout cas, il y a tolo bilo mukie moloba bref, lo la sepela kangwa. Et puis on loba pas mutulo soit tiré loko. Merci à Benanga Jean-Paul na Canada na mboka ya lipasa nanga université Antelive pe papa nangai Alfred na mama Claire. C'est pas bele babila ngayo lipasa lo bebadi. Jamais on a lipasa nanga. To bebani. C'est moi ma passe bebani. C'est quoi là on est so bebisa biso. Bilonde baba songi boishwe yambo to kota penza na mama ya likambo ya makambo to kolobela lelo na pesi yako na bato bakufi na pesi yako na ba congolais o bazolela parce que baza bande ko na biso na bato stade s'il vous plaît bande ko na biso la Goma na Butembo Fizi Manono kema to kufa kaka na ba congolais o lelo bakutie ba bomie ba bwakiye na terrasse kota kiimbi na ba congolais o bakufa kikuna na njili brasserie na ba o bakufa côté ya Matadi Kibala ya kola ba nzamba bonde sa mitema parce que ezaliwa nzamba bonde sa mitema parce que biso soto kokufa nzamba simba ba famille wana mwana bimagi ke musala na tongo ba benga ba ona samvula ba kuti mwana ba ona terrasse pas criminalité o ezala Congo c'est batala ba kufi la stade muto ba bomi na terrasse ya lelo na kimbi abimaki na se mvula ba bomi
yaya nanga insécurité ezala Kinshasa babobe na kimbi la lemba na kati ya capitale Kinshasa bongo bato bakufa na province bino bokoka kozwa sécurité ya province wana soki awa na capitale babomi mutu baboke na terrasse bapara bazolela pasi nini molekaki lobi na Goma merci bandeko na biso bobengaki bobe mama seya tozo samela mama seya tele ya to kufa na bango kabuya za la pointe se pema to mais to kufa na bango pour le 19 biso toza sula baba na babangi biso te bakobanga kasi kobanga ya bien ezali batika kabuya longo pesa tela biso Goma. Merci la bilo bana Goma, merci la bilo bandeko la biso biti ali moko. Bandeko langa. Soki le bandeko la biso ba ba Monesco kende tolingi boete eza na mabete. Ezali parce que depuis Monesco a vendu awa. Depuis 97 rien. Monesco ba ko yebisa biso vérité. Que babi bundeli o M23 ça nango ba kamwa ke pour la Congo. Mais Congo bakutia ngota bato mosusu de ba koko bundala bangote enga na la tebe noir sur blanc la habité ce qui sont côté ba gepe malanga la habité régis ce que ça depuis 2019 oyo Félix la Kagame babandi makambo donc kota na ye le ko ezaki COP 2019 ba d'opération et na tel c'est que deux bataillons oyo za ko evri infiltré c'est Mangoufuli ba convaincre par force Kagame moko abimeli de Congo zo bundisama Burundi Uganda Rwanda ba o bazana no ba motogashi parce que ya sola kila bango ayebaki nini ya kofuta bango eza ba minere bokolanda yango so ba kotia mais lelo ba congolais tozo solola to analyser pe to panza to sasa équipe pour la terre les États-Unis d'Amérique. Mana nangana kunya de langa ah mana. Merci que Dieu vous bénisse. Komelinga. Zamba pambola ndeko langa na boende. Tala. Toi ana Congo. Tam suyo finga nga mena Orlando tele pour la compa kwa rafana nga yaka siloga moko zala. Matoliste. Mena lali ka ndeko langa boenda bi ala ola 50 ola zo ya mo. Ya tala. Na boende te. Maman na matoliste osakate pour Congo me te rendre nga boy. Parce que nga mona tolela nga yote. Mais faut na toler. Mais nga na comprendre en piaker. Place au vandi. Au salate. Pour so wa d'amour à Congo. Au salate. Pour Congo ya mboka na mboka na passe à charge. Hein, débat na mère na ngai Autriche. Eh o ka passe à charge débat maman missionnaire. O ka passe que pour Congo eza meli. Mais yango tene la yini. Nangaka hermona peso moi biscuit pour peso lango et peso moi sukali mais ndeko bono na otika le fulote parce que nga océan sur la lobby comme on au monde entier fula et boy crédibilité ça na qui chasse partout pour na osamsa la droite pe on a baki yango salami la chabienne la pesque ranef na ebisa ki bino bango tout sauf personne ndenge ba mataka boy ba ya la négociation. Maman c'est qu'on s'y battait, bah qu'on négocie la nan. Ngala bibo keba la place sortie à crise et bête en bonda moko mususu. De golanga dosta zaina ya zaito kitika. Tela ngai papa na ngai ngbanda. Wana nana komi pemela ko kufate. Wana zana makasi. Boza bademe keke chana le kabuya lopesa. Ici, vous me permettrez d'ouvrir une petite parenthèse. Parce que en ce qui concerne les menaces qui viennent à l'est de notre pays, la Pareco a chaque fois dénoncé et mis en garde le peuple congolais contre les préparatifs des attaques qui se font à l'est du pays. Et j'ai ici le texte
l'intitulé du journal Le Potentiel du 1er juin 2006. Il dit « Silence autour de la rébellion larvée de la 83e brigade des FARDC. Et si Kinshasa, et il pose une question, et si Kinshasa avait abandonné le Kivu ?» C'est le potentiel du 1er juin. Vous voyez, le journaliste pose la question, et si Kinshasa avait abandonné le Kivu? C'est cela le drame de notre pays. Kinshasa n'a pas abandonné le Kivu. Kinshasa a vendu le Kivu. C'est là la réalité. Parce que la situation d'occupation que nous dénonçons à l'est du pays, c'est une situation gravissime. Je voudrais pour ça simplement vous faire part de 2 documents. Ces 2 documents sont des documents officiels. Une lettre du commandant de la 83e, de la 8e région militaire au sud Kivu, le général Amissi Kumba, Gabriel Amissi Kumba. L'une de ces lettres qui est là est adressée au commandant en chef de l'armée rwandaise, le chef de la 8e région militaire de notre pays, qui écrit au commandant en chef de l'armée rwandaise, APR. Et qu'est-ce qu'il lui dit? L'état-major général de FARDC vient de planifier une forte offensive contre les éléments des anciens ANC dans le Masisi Ruchuru. Donc, il lui donne l'information sur le plan qui vient d'être envoyé à Kinshasa. Mais voilà ce qui suit. Mais ce qui m'intéresse à vous informer, c'est que dans les FARDC, il y a également des éléments de FDRL et des officiers ex-FAR qui sont venus de Kamina. Je vous souhaite bonne réception. C'est la lettre du 28 avril 2006. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est la lettre qu'il adresse, le même commandant, qui adresse maintenant au vice-président de la République chargé de la défense et sécurité, M. Rouberoy. Et dans cette lettre, il lui dit qu'il est au courant des militaires, du ministère de la Défense nationale, la décision du ministère de la Défense nationale du 26/4/2006 pour pouvoir libérer Ruchuru Masisi. Mais compte tenu de notre situation, il n'est pas possible de libérer les entités de Ruchuru Masisi, y compris 4 localités du territoire de Walikale, pour ne pas perdre nos bases au nord Kivu, notre ancienne capitale. Donc, une opération de l'armée qui est envoyée pour pouvoir libérer. Le commandant qui est chargé de ça rassure celui qui est au-dessus du ministre de la Défense pour lui dire, mais malgré les militaires, parce que la dernière phrase, Excellence, Monsieur le Président, malgré la multitude des soldats envoyés ici au nord Kivu, il n'y aura rien. Mes sincères et respectueuses salutations. C'est dans cette situation que évolue la RDC aujourd'hui, où les documents, les décisions qui sont prises, ce sont ceux qui sont chargés de leur exécution, qui informent le Rwanda et qui traitent avec les Rwandais qui sont à la tête au pouvoir pour anéantir les faits de ces décisions. Et l'on ne peut pas s'étonner pour dire que malgré tout ce que l'on fait, il n'y a pas de changement qui peut se faire. Et le journaliste qui se pose la question, est-ce que Kinshasa a abandonné le Kivu? Je lui réponds non, Kinshasa a vendu le Kivu. Atangi moi mikanda moko wana ndeko nanga ya un sérieux problème na Congo. Yes, Congo était kama. Na ebisaka bino na 2017 si je me trompe pas ou 2010 babosha bakenda kana na Nairobi na bateka Congo. Place bakenda ka kosanga na. Tango tozo ebisa bino batu oyo baze échec à Congo. Mais basali yo za nzala po yo okumisaka bango. Et où tu pas la banque, où tu pas les impérialistes occidentaux, va traiter le colon mikanda à tout le bain. Aujourd'hui, où est l'élection? Pour comprendre que bangonio sauf personne dans la carte système. Où est l'élection?
élection eza wapi maman c'est élection fezala pour élection ezali loi oyo komema bato boye sentimentaliste ndeko no ayo po ebiso vérité et élection bolingo justifié élection komema na nini 3 élections kokao et aujourd'hui le ko élection ezate c'est quoi bato la ba oké wapi bagumba meli Kabila Félix te tout politicien akoboya lelo kosangana Félix na bi tout politicien oyo akobotela yo sakana na satana muto kolonga satana ka mona nzambe to nzambe yo te oza muto mokili mona nzambe azo komemela message ozo chatembe lelo kasi boko finga nani na bozu bakuka ote ebele bo regretter melongi lango yango na yebisa bino tout politicien congolais avec S va négocier avec Kabila na secret ou na boy au boy parce que Félix n'est pas là Mabilone c'est lui le président Félix a kolongwa te ce qui te bundi te Félix a retiré la président mais là bon là Félix c'est bon le avec audacité te pour bayebike Félix kende za Congo lobby bako bundela yango kaka mais or eza bongo te popo rouge les lobes za na mabele te attention les loko ebo se comparate ke bunagana wana kutu bango bayebi histoire ngo te l'époque Kabila pe babotola kango mais kaka l'époque Kabila pe bazongisi yango mais l'époque Félix babotoli combien de mboka o bazongisa te. Et vous êtes sûr que négocier avec Félix, c'est la solution. Il y a Congo. Parce que Félix, c'est un billet de solinaï. Bon, personne m'a beaucoup. Oui, bon, tout politicien va venir autour d'une même table. Parce que c'est Congo. Tout l'ingénieur. Félix a négocié là-bas M23. Oh, bah, quota déjà. Oh, bah, ça l'a déjà dans l'armée. C'est quoi qui a officialisé, bah, M23, tant que bah, ça va cambiter. Bah, on va tout au camp. On va te voir au camp. Yaya tous à bana mikete. O esa chaîne de libération. Na yaka ko ebisa bilo bosolo avec beaucoup de risques. Pour anye ça nga passe maman missionnaire côté la bato mo boleti maman belaka. Avec na poto pour la soins médicaux pour na yemo ko zonga parce que rozangela hôtel Kinshasa. Mais moi na mwasi wana na kati hôpital maole laka. Ah océan Congo. Congo et bonga mkono. Obi Congo comme si bato malade. Bato muso ba craquer ça nga mali la poto te ba mona li douce ko bimate. Pomboka na bango rendre bango bongo. Être un Congolais comme péché. Pour tout et pas Congolais eza malamu te. Pourquoi? Parce que les hommes politiques bah ça va marionnette. Donc bah yebi politique était au moins mission on a ça là rabino kala depuis c'est Kabouya se souvient encore wala zaka la ABC na ABC qui bino naissance va parti politico. Les politiciens congolais bah c'est les politiques là le mango défaut bah ça va politiciens bah ça y bato masano bato ndobina amoni ukange kanga malonge tangu kaka va ye ke photo bundela mboka bo ba comme ba politique. Ndé yango moni échec parce que basala ki la idéologie té bayeba ka to bunda to libérer mboka plan to kabona sima nango to rekomani to kosala nini bayeba ki ngote bango bakile ka to bunda indépendance paseleki mais basala ki na biloko mususu oyo bayeba ki teke to koloba nini ba point clair to kosala nini idéologie de ces années yango moni après il y avait eu des traîtrismes ba mort ba biloko so boma ba lumumba moni ba tete ba kufa ainsi de suite. Et Congo est tikali bongo. Ça les vrais partis politiques. Oh et ça qui est pour libérer Congo parce que bazalaki ba groupe culturel. Ba sangana ki na amour pour na ko bundela Congo. Et na sima nango bazaki sunelo ko salate. Mikanda zate ndeko langa. Wapi mikanda o libérer Congo, indépendance à Congo. Wa mikanda na. Bila ba monite ke tozaka ka ba umbu. Comment ba ko imposer système na ba politique
oh azana mutu ana idéologie ayebi pe azana ensemble ba concept ayebi ke ngana lingati nga oseya boye na mutu nanga na ndenge na miyoka na ndenge na za muta ko yako yebisanga te ke Félix Amalamu tolongo na bonzambe na bomoto kaka boye na bana mikeba yebi ke Fachi Beto aza mabe na bana mikeba comprendre que pas ses alliés. Moi, na 3 ans, j'ai vu sa maman et maman. Zamba Pambolo na yebi ko bomi biso nzalate. Mais Félix né. Moi, na 3 ans. Minga lela na zumbo na on appelle si moi na. Ah, Pambola maman na yebi moi na 3 ans. Abi maman na yebi ko pimeli biso te Zamba Pambola zanya Félix muta pimeli biso toliate. Moi na 3 ans s'il vous plaît. Mais c'est pas Dieu qui a dit ça. Abiso beaucoup falelo. Les appels à Félix. Parce que Bobo yaki koyoka nzambe tangu na lobaki na bino. Deuxième moto abomi eza mafa. Pona nini azanga ki pe koyoka nzambe tangu na ke koyebise ko sa montagne. Ndenge moko bilobi ko chanceler te parce que tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné. Oba ngande la zabu. Ndenge faki fayo la sala. Bobo manga mais Congo te parce que na bi la sala nzambe. Si Dieu permet la koufa, la koufa. Mais je dois parler pour ma nation, soldat du peuple. Tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné. C'est capital. Ce n'est pas moi, Nzabati Nangana, c'est Papa Nzabati Nangana, Papa Nzabati Nangana, c'est qu'à mon acquis déjà. Perte moi comme on a katilaye. À mon acquis déjà, tâche moi comme on s'est koti. Malabi, non mon fils, moi je t'ai choisi. Attention, ce qui n'a pas eu personne à Kosimba. Kasi yango yote élection 2023, tout ça la tête. Wambola liwe, wamangolangake. Lelo Félix a dit regardez. Est-ce que Karagake, ambassade de France, il y a Belgique qui est télé mobimba. Nabatu la bango nyoso ba osala. Ce qui Rwanda. Nabatu la bango tout ba osala. Ambassade Rwanda Kangama, ya Burundi Kangama, ya Tchad Kangama, ya Uganda Kangama, bango tout bazonga. Tout l'ambassade Rwanda existait. Congo a beaucoup d'argent, plusieurs minéraux. Oh, ta peuple congolais moko amonate. Ah ouais la Congo kakoto ouais la Congo nani. Ba oh bazomona ngo bazomona ndeni baza. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Félix a sali? Ayibi maloba ya président Eli. Tata on a eu sabino ka président Eli hein. Azalaka Eli pas Nzambe. Dieu a qui changement dans mboka. Laisse-moi vous dire, peu importe dimension, mais un jour la vérité finira par triompher. Fayou la bébé si gloire moko a retiré la cause. Gloire au Fayou la bébé si a cause ya ngote ata ma pesi mi solo. Ata lena ye ma perdre le komoko a cause ya ngote. Dieu a aimé cet homme. Yango ngai na bundela ye. Yango nga na pousse la kapene na ye. Naza spécialité mais la spéciale par rapport à mon papa. Nga kose la kamutuli kamute. Il fallait qu'il faille la tika la ka montagne et chancer la kate. Ti lelo atelema baningi sa été ba bouger te mais hélas. Maboko amose bandoki bakoti. Fayulu, 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 na bandoki bakoti. Méthode détectée bandoki tolobi batu ba moni biso babe. Aujourd'hui, Félix a joué maloba Fayulu. Alors il a détecté guerre contre les Rwandais. Balinga te mais tanga solo ba guerre contre les Rwandais ba solo la Kagame. Même si Kagame est politique tout ça. Pour peuple nga ba vanda. Attention ba komi nango. Ba maman sera ba Bruno Mimbenga ba chaque le 19 la balabala. Na contredit ba pour ba rozange Louvuno to ane loko to sala. Pour le 19 to zala balabala. To si to vérifier qui carré Gaza. Parce qu'ambassade ça. Tu as un problème na carré Gaza, tu as un problème. Est-ce que dans Rwanda, na Burundi, na Uganda, il faut 4 makola Congo. Pour bango de te découvrir baza la base. Pe baza la 4 makoma mabe zo sa malamboka la biso. Bravo encore une fois les Tchadiens. Bengani Félix Panya. Eloba.
mboko na kufa kuna ko kate yo bongsa biso lobi baba tika mboko so nezale bato mayele mais yo kako finga eloko nyozo sala. Aujourd'hui Congo est parti pour ne plus revenir parce que de côté ce qu'on a face il faut tout le monde à sur sa Félix. Il faut tout le monde à yoka Félix. Bolinga te. Boboya te. Bino tout. Bokozana Félix place moko po bo solo la pour intérêt à mboka. Po bo teka yango. Mutu akoboya ko soana Félix. Ça veut dire mutu ana yebi kenga na pratiquer soulèvement populaire na obimisa peuple toko bunda pona éveiller mabele ya Congo et Kinete. Mais sans cela comme biso to lingaka paix pacifique. Biso to ba pacifique. Pacifique, marche pacifique. Botika bo betate, marche pacifique. Botika bo betate, tokozala ba pacificateur et yango wana tokei kosola la biso la Félix. Félix a gagné élection ezate, Félix ti mukolo yeso akoya. Parce qu'il y a 2 mandats et à Rolongo Malembe la deuxième mandat. Donc face ça non on ça la prête à bamona ba cessé utilité les ezate ba kenya ba. Ba tutu o siko boza ba candidat président. Boko pesa biso discours ni soki élection ezate. Boko pesa discours ni pour lelo. Soki ba sala ngo lelo te semaine le ki semaine to ba na partir à 18h couvre-feu. Tout le monde anda. Pour ba se balancer déjà ba message. Kembo keza mabe bazo boma mama batela mo na partir à 18h. Eza couvre-feu mais n'a pas pratiqué en côté. C'est quand on va papier là quand on va congolais les gagner ma cambola té au bon quand on 18h congolais côté 17h30 tu vas aussi là 17h30 18h muta côté 20h ba mso teti 22h moment na titi comme pi élection tout ça mko élection tout ça mko peuple congolais soki lelo batanga ka kombo ya Martin Fayulu Madidi c'est parce que andimaki koya la politique andimaki azala monoko ya peuple andimaki akoma lesiko akomaki parce que belé bayebaki Martin Fayulu te mageti wa beta la lacrymogène baye koye bayeta wa 5 a sepeli a sauver Congo enzambe pas sepeli azala David ou Saul ayebise kene ko boma Malek. Donc bit na ezaki pour Congo ba Rwanda bazala kalisute. Bit Martin Fayulu ezaki pour ba Rwanda bazala kesu na Congo te parce que mfuluzi azongati nzoto. Ezaki bilembo ya succès te. Ya boka capacité nde biso moto mi détruire. Nga yo kilango passe. Ponga sana nga kimbangi c'était. Na croira na nga la basimo kimbango wala te. Malgré mon père, et puis le père spirituel, mais c'est pour les messagers. C'est pour le père spirituel, pour inspirer mon limonade. Le messager, Aebisa Bissou, il est un grand prophète. Mes croyances, là, ils mais les jours-là, il m'a apparu pas comme Kimbangu, mais comme Voulouzi. Na mona bilembo to mona makambu yango no moni bato batangaka mais bino sikoyo bato oyo bozali ba fanatique boye ko boma président Eli tala ndenge bo extrapolaka non merci encore une fois la ndeko peut un commentaire no binde ko langa otanga pa commentaire nanga répondre nga pela bosembo nous sommes comme ça chez nous la libération chez nous ko finga te ko tonga te ko lo makamna sa liberté chez nous mutulo sa le kaka ale kaka pour le babo solo mabezani soki yo bandi biso to yeto zongisi to bimisi ko bato mabe mais pour la vérité chez nous eza moko oyo ko lo bala bilo sembo timu ko lo to ko kufa aujourd'hui boye bisanga nana oboya sko Félix Moutabo ya Félix Azate pour les politiciens tout il faut pas le tourner ba soutenir Félix abunda sikoy a négocier la ba Rwandais pour guerre na SSani et si là pour Congo central les oa kimia pour biso pe l'élection to oa kimia c'est quand tango ba ok négocier Kagama yeb sa biloko o moza boya
Lokwa basi basoki minyembo tikaka, lokwa basu bunagana tikaka, lokwa bo Goma to travailler biso la bino aéroport à Goma biso peto sala ka biso po biso mboke ya moki ndeko na ngai. Soki to bundi te mes frères et sœurs congolais. Pour l'élection bo tala bilo mpanzi. Bolanda makambo na biso bilo lelo. Soki bo soutenir te que peuple congolais a tellement la balabala a revendiqué ba droit parce que pouvoir etika na peuple ndenge muzalo baki. Pour les politiciens, Kabila ça la caprice là parce que Kabila a eu place à télé. On n'a pas besoin de Kabila parce que Kabila koyene mutasuka. A okangana jeté. Ce ba congolais ba télé mais Kabila ça utile pas à Félix. Aza utile pas Félix. Et bon quand ça bisote que Félix a déjà contacté tous les politiciens au baza utile. Martin Fayulu, Muzitu, Frankie Diongo, Babemba te pour bazarane Kamok. Da bango tout. Ba un appel na ye, yango moni ba tchela se. Yango moni ba tchena se. Po ba soli babi enfin ngonga ngwe koki likambo to sola ka la Genève, yango yo siko to sala yango bo mona mère tant to sala yango, to sala méthode à 4 vice-présidents, to sala méthode nini, to sala méthode nini et etikali kaka ba concrétiser. Lokola Rwanda telemi. Ye posa na ezala kaka Félix Akweya. C'est quand tout politicien koleka. Ayeb sabilo soutenir Félix. Poto bengala ba Rwanda. Soutenir Félix aujourd'hui le diable. Si Dieu a maudit, nanya kobiki ça. Attention, le peuple Congo sera maudit parce que vous refoulé Moïse. Dieu avait dit, il est l'incarnation du diable. Il n'était pas choisi. Mais yo bongo na makamanzambe. Et puis la prière te. On senge pardon te le quoi Ézéchiel. Où Ézéchiel? Oh bah mais là qui est Esaïe. Yo lingi na ndenge na mobo bibo s'associer. Mokomi soui. Tout politicien congolais ba soui. Ba lingi biso te ngoto lobi pas derrière les politiciens congolais. Pas derrière les politiciens congolais. Pas derrière les politiciens congolais. Quand on parle de politiciens congolais, Fayulu n'est pas le seul. Mouzi Toaza politicien, Franck Diongo a politicien, Bemba politicien. Tomoyi! Parce que on soutenir Bissoté. Parce que Koufa. Alors on ne peut pas soutenir Bateau Tozo comprendre que je n'ai pas besoin. Félix Aïba Maponami, Kabila Moutapesa Ebongo, Lelo Kabila Komi, Kosakana Félix, et Félix a besoin de Kabila parce que Vitel Kamera a pembe na Ewana. Bande Kolanga ba Congolais. Bino besoin chance à à l'étranger. Bino oyo boza bien, soit disant que bomi mona que boza bien, que biso a neto lia kan Congolais toza bien té. Na lingi na yebisa bino que boza pe bien té. Parce que ceux qui va réussir eloko yo. Ah mon frère, tu gala to kambo ki bien té papier au sangani. Ceux qui va réussir mboko yo. Ceux qui va réussir eloko ba beta biso awa. Que Dieu soit loué. Abouya Moutoke ça, il y a un mot qui a bien été. C'est tout qui décide. Et ça, papier pour la politesse, ça bouillate. Donc, c'est tout. Tout à Mboka. Mboka, moi, tu vas lire à tel, qui a raté, maïté, le côté. Mais les politiciens jouent jeu de cartes. C'est comme ce qu'on lobby, boye. Ma peuple, me souvent, ya to bunda. Yango Congolais bunda raté. Soulèvement au sein de la kate. Et bravo dans votre justice, vous comprenez que Balibako c'est là-bas au Fali Makam. Donc, côté la Fali, tu l'as bonne épinière. Ndeko tu l'as maman c'est Anina côté la Fali. Ah, au Fele le Gwanga, ah, au Fele de la maman. Ah, mon cousin le Gwanga, sol. Lenga pe na le Gwanga, on sol. Taba benga ngape, ah, d'accord. Fali n'a rien à voir na biloko. Gouvernement Bogo Lukambo, on a dit qu'il fallait. Et puis, tout qui Bogo le bateau baillé. C'est quoi 3 morts ressuscités là-bas où tu vois. Fille à Bungaki. On est là na monani bomba ki wa ba tu na ba sentiment ba bola tseso ba mort ne o ba kufila kata stade bola tseso ba mort o ba kufila kata stade parce que stade wana stade la mobimba ndenge zakale za la caméra terre ta ba ninga ba senga boy po ba za na ba caméra bino na stade caméra ezate comment incompétence na bino ezo mona na modèle oyo pour na ni bo permetaki bo s'attendaki à quoi qu'il fallait contourner ce stade, mais peut-être Bobo Salaki adversaire ou Bobo Salaki Moutou. Qui est fallu? Il est bien aimé dans Bokanaï et puis partout dans le monde.
Fali a rien à voir. Beaucoup de avocats semblent pas obéir. Et puis, ma brasserie, on a ma casse, ça là-bas. Sponsor, on a ma casse. Tout va au tien. Mais là, on a passé 2 ans. Ah, Mima. Ah, quand on bête à monter, mali kundu na bino. Tellement zo kende na ye. Bon, on a posté na bino en décembre. Bon, c'est un polima. Parce que bon, il y a des bima na ye le 5. Azonga na janvier. Na ba avocat ba ou ta Cameroun, ba ou ta France, ba ou chaque pays et ko tinda avocat pour défendre le la fali n'a rien à voir a futa mbongo na ye ba sala makambo ndenge ezali organisation na eleki kitoko batu ba koti ba kufite parce que bande na biso ya mikeku tu ba kendaki ba 8 ans ba 10 ans 12 ans ba kendaki ba zongi bana na mikele faki ba kufati ba kendaki ba zongi calmement. Na match a fita imana mobule zakate ba boaka ba tuté ba yiba ba chombo te na ba mabibe mais la bina ba 2017 bo tshela ngona mutu afali rien à voir bo tikaye bo bundela Congo bunagane kufaka bino bato bozolo balelo pole bokelo bate et puis soni soko za avocat otanga bunagane na makamba fali qu'est-ce qu'il fallait avoir na bunagane ba edo fallait pesa kakuna na est bino pesa ngo fallait auto pesa bata est biloko ti bolingaka nyoso na bala TV fondation na yeke la ko aider batukula na est apesa ka bambongo na ye boko kaete sina nzela fali et ko sala mabongo et ko sepelisa biso pa ensemble na ba wario tout ça soulèvement populaire côté mon on sepela ngwa na biso ke ko sala mabongo que Dieu soit loué parce que fallait la bato belé 150 000 ba yaki wana alors na bande soto bimi na babala les 19 et ko sala bango ba bimi pour la fali biso to bimi to tumba bino po bo boma Congo. Que Dieu vous bénisse. Ingeta na bana mvuluzi. Merci à Kabouya l'homme puissant. Merci à Moïse le site électrique. Merci à Pape Dieu directeur recherche stratégique et sango moko. Bino to bolinga biso ni ensemble. To bunde la Congo. Bo tika méthode ke la Congo. Bo longola ba camp. Bo bima to za ba congolais. Et fali là où tu es soutien nga ya bosala te. Et puis soki koza la bongo, balingi ba triquer pour gagner bango tout. Na ero mtalo bana zate muta kebeta stade na après a Rosinda et puis bien pour ministre Akangi abi e kobeta te donc ceux qui ont leti otika ka mpepa mabe Mobutu alobaki na sima nanga boko kanisanga et lelo tout le monde le voza Mobutu na bado pema na kimia mutu akomeka la fali pupa kuta na biso to se perdre pour personne sur le mouvement populaire pour ça na ceux qui 1000 combien de personnes va kota na stade 80 yo tali 150 bon, 150 000 là, c'est au bimina, bah, au total, sur le maison, ma bé. Que Dieu bénisse la démocratie. Bino, tout va te soutenir en 2019.